Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de V52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. En tout cas, je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi ceux qui ont le Ezali, to hésite à rater pour nous informer, parce que ceux qui s'abonnent à B52, la mignonne officielle, c'est parce que vous avez vraiment besoin et vous allez informer na temps moko eza réel quoi, et puis information boyebi bino moko awa na B52 ezalaka information sur et net. Je bénis tout le monde bato surtout au boza awa soki eza mbano ya liboso na kati ya chaîne oyo obeti libaku ya kokutana na lien oyo, en tout cas tosenga na juste au s'abonner, c'est gratuit. Ou appuyer cloche à notification, ou aimer, ou commenter, ou partager et ou ça là bien ma casse et l'ongolo et le côté. Bah bon début de week-end déjà. Aujourd'hui c'est du vendredi, ok. Je souhaite de bons week-end. Na surtout au Bolanda biso na mkolo ya lelo. J'espère que vous avez mon vidéo eza pembeni nanga ya ndeko na biso Chacha d'or, une tiktokeuse, une influenceuse au biso surtout. J'espère que bato bayebi histoire te boko yiko ki na ba vidéo précédente na biso bon mona eza na pasteur Walesa mondimi moko nganga moko alekanaki na église na ye amekaki kosala témoignage abongoli motema alobi ke ndeko na biso akendaka kozwa kisi epa na ye, alekisaki liboso mama na ye, après alekisi papa na ye. En tout cas, j'ai eu mal au cœur ya kolanda témoignage ya ndeko na biso Chacha d'or, la famille. C'est une vidéo de plus de 30 minutes. Je vais juste vous demander d'être patient. Tout me kolanda penda explication claire ndeko na biso apesi. Comment est-ce que bayebanaki na linganga, monsieur Dieu de ce qui dit merci. Voilà. A couper sa biso explication. Nga na lingite na interpréter. Na lingite na interpréter. Pour ceux qui na lobi na interpréter. Et kobima maloba différent. Ok? Yango na lingi to landango ngai na bino elongo to meka kolanda ndeko na biso Chacha d'or. En tout cas abimisi o ezalaki kati na ye. Nzambe asunga biso na mboka na biso Congo, asunga de partout au tozali, Nzambe asunga biso penza. Donc tika biso to meka kolanda Chacha d'or apesi explication ya makambo nyonso o ndenge ezali koleka. Maintenant moi la question que je me pose, est-ce que na mboka na biso Nzambe apambola asuste? Pour nous les Congolais, mutusoka apambwami ezaka kisi. Tokomo pesa diable, pouvoir, mpifoana, je sais pas. Tolanda ndeko na biso et on se retrouve à la prochaine. Ceux qui sont unité, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez. Et aussi la biso plaisir ya makasi. Tolanda Chacha d'or apesinga penza passe na motema. Mais je suis athée. Le vin est tiré, il faut le boire. Merci. Suivant. Bonjour, bonsoir, selon Airport à la vidéo. Je me présente au nom de Chancelier Amala. Je suis né à Kinshasa le 22 août sur l'avenue Isoki dans la commune de Kinshasa. Mon commune est Kin à Ibabenwana. Ça les vidéos on a expliqué vidéo qui est Chancelier au bien de la Chacha. Dans la commune de Kin, et pas au Lisso. Nga balebi nanga mama nanga poko nanga famille nanga mobimba vie ezalaki bien. Mama nanga azalaki asolaki braza asombi bilamba aye awa teki poko nanga oteka makala vie ezalaki nanga lokwa ya mwana nyonso. Après bale mama yaki okufa atikanga mwana moke. Image ya lingi na ye bona ye bon sauter le bala la sama photo mais qui n'a pas je crois pas quand maman coufi la vie continue il bien c'est quoi ça là. Après un moment ba tout le monde baya abotela biso le pango là c'est quoi qui est tenga na koko na baleki na. Donc, vous êtes obligé et on a la libanda et le pain.
sikoyo okende ezalaki te po tobotoli na lopango wana topoli na lopango wana tozalaka na lopango toyebi kaka lopango wana eloko mosusu te ata bacongé banda kokenda ngo te tozalaka na kaka lopango baye babotoli biso yango tobaka kolala libanda tosalaki batante banda ya lopango soki mbula ebeti ebomba biso tofanda libanda nga koko na nga leke koko na nga mobali na baleki na nga so nauti classe nayela bakamarade na nga naozela bango bakende mpo nga nakota na kikuku na biso tosalaki bane ebele libanda ya lopango bane vraiment tosalaki bane ebele mbula elanga ndumelaki libanda après un moment koko na nga mwana ya mobali ayaki kozwa ye tindaki na omleveya biso mwaki na biso ezalaki te tindaki biso paleki na ye ya mobali tozalaki paleki na ye leki napoyaka na église mwana ntanga kombo te abiye na ndako na ye ayambaka bato te parce que ayebi te dame na bango te baboyaka na église na bango aboyaki biso tozalaki oblige ozongoka wana na balabala po sikoyo okende ezalaki te azongeka na balabala wana après mwana ya koko na nga mobali afandaka na camp ayaki kozwa biso tokende ya kofanda après une année koko na ngai okufa akoko akufi espoir esilaki nga malheur avi na nga nandaki wana nafandaka epa mwana ya koko na nga mobali vie ezalaki ya bien te vie ezalaki ya esengo te nakata place nakoblige ya oteka ya osala nasali nyonso na mokili nateki tu nga histoire avi na nga tellement molai obenga aire na obetela bino biso te nakataka ndambo vie ezalaki mpasi vraiment bato bakotaka zandu bayebi na baperiode ya mbula ndenge eza likoma ya potopoto soki obimi na bokasa bato balika makolo babokasa wana nga nasala ngo mpona ozwa ya olia oyo ozwa ya olia na bakokenda mpona zandu nazwi kantine na nga na memi na bokasa sukola makolo naonika bato makolo nga nasala ngo bakotaka zandu bayebi ndezalaka nateka mai nateka nguba nateka tout mpona ozwa ata 100 francs ovie ezalaki na soni après bane leki mpa na ngai obenga nga na ngola atinda moto oyo ozwa nga baya basi wanga bamemi nga na ngola mponi mpe na ngola nafandaka na ngola amaki moto moko amataki na live aloba nayebi natanga na ye na ngola sifo nga na ngola natikala kotanga natikala mpe kosala eloko te parce que nakomaki sika nagomela même pas nasalaka 4 mois ou 5 mois nagomela kuna kozonga na nga awa nazongaki te parce que kuna na ngola na nga na papa na nga esimbaka te na mwasi na ye mpe esimbaki te eto oblige ya ozonga nazongaka awa ntango nazongi mpe awa esika ofanda ezalaki lisusu deja alongwaki epai ya leke koko na ya mwana koko na nga ozwa baleki na nga ekenda kotika bango na orphelina esika nakendaka kosala don bachador bayebi orphelina wana so tokendaka kosala don soki naosala don nakendaka na orphelina parce que orphelina wana bayambaka nga na baleki na oma kofanda kuna koteka oyo esimbi te lelo chasse eboteki mai lelo chasse toteki mai spaghetti nati mama leki na nga leki ya mama na nga azalaka na kini peto aye kini ayoluka nga azwi nga azwi biso tofandi na ye tozongeli baklasse zamba mawa ayopesanga diplome na nga ya lokuta na nyonso tu nabeteli bino eza tellement molai boyebake vie ya chachador ezwaka sourire parce que nakoma kosala
basponsor bamonana vi ya chance vi nga vi ya pasi vi ya olela nakola lokola mwana nyonso te na rate éducation po moto apesanga ngo azalaki te na famille ya mama na nga mutu na mutu amela kozwa part ya mwana na ye donc part na biso tozwa mpenza ntan ya osouffrir na vie ntango mama na nga akufaki natikala na koko nazalaki na mwa espoir koko aza ntango koko akufaki nyonso ebebaki malheur bandaki wana nzambe asoli tante nazwaki nga makambo yo banda et après nayebaka ngo kokola nakoma kofanda epa fi moko na bandani oyo motutu ayebi ozalaki tellement bien andeko tiaka kopine afandaki epa na ye bato bofingaka nga afanda mpa kingani abokola ye kutu wi j'accepte nayebi ke kingani abokolaka nafanda na ndako na ye bino boyebaka nafanda na ndako moko po boyebi te nga nafanda na bandako ebele donc na ne moko na bakofanda na 10 15 20 ndako pas entre abengani yo noko abengani yo tata mosa abengani yo soko kele te ozongi na zando ifazer tosala ngo bato bofingaka nga sitoche oui zaki vraiment sitoche mpo nafandaka na zando mpo sikoyo kele ezalaka te mabesa ya zando ezalaki mbetu na nga na baleki na nga mibali ezalaki mbetu na biso tosala barando mpe na bazando ngo tobula mpe bakuluna tosala tout nayeba kobunda parce que nafandaki na balabala na nyonso wana vi nangaki tellement vi ya pasi mpe nazalaka reconnaissance na bato basungaki nga à l'époque aka nazala oyo naza lelo nabosana yango te na témoigne yango nalobaka 2022 ntango azalaki na bandani esika nzambe ayi kosimba motema ya kompani moko boye bazwanga nakoma oyo naza lelo donc pendant 2002 ti 2023 nazalaki stable te nazalaki fille olela mwana balabala moto apasi mwana paka juma kompani wana ebengaka contrat wana eya ekutanga na ndako ya fi moko na bandako okenda na sina le jour nasilaki contrat wana na boutique ya Pierce esika sourire na ngai ebandaki jour wana kompani wana ezwanga elongoli nga na kati ya camp ezwili nga ndako na bova Pierce boutique ntango nazwi ndako nazwi baleki na nga donc basérie tobandaki komona nga naosa bavideo 2019 non 2020 19 18 basérie ya perike orange na ya rose basérie wana asalaka bavideo wana na bakosala yango na bandako ya bato ezala stable te ezala libanda elolali awa lobolali awa vi baya kosimba te vi nange esimba jour na signa contrat Pierce les jours nazwa sourire moseka nayebisaka nzambe ata un jour contrat Pierce esila nozalaka reconnaissante na kompani wana na tout oyo nabeteli bino na bapasi tout oyo nalekaki na vie série vie esimba te série naola libanda nazalaki fazer nasimbaka kisi te nalukaki nganga mobo te nakola nakomi na kini esika bamwalimu bazalaki ebele naluka mwalimu moko te nasimbaka kisi te apres lelo naki oluka nganga moboye po apesanga kisi soki kosimba kisi nasimba kisi à l'époque ntango koko nanga kufi nazalaki fazer pena koluka bamwalimu me nasimbaka te lelo nganga moko ya bimi alobi kenga na ye kosimba kisi epa na ye nyonso wana ka po ani
pour que ça qui peut être un bon moment il faut assaler réputation pour abébissa alors on a sourire les abonnés naïbi garçon depuis la beauté ma vie na mobile naïbi koye ba garçon wana le jour où papa nanga akufa il peut ça contribution na TikTok ba benganga Allo Star donc une contribution na après lobby nango le mona ya mobali ailanga 3 personnes be ba soda moura na ye garçon na ye merci o abika zanganga ngai le baka inganga te le baka ye muto sécurité ba mta papa na ngai le cimetière na morgue de ba petit na cimetière to yebe ba to ka boli ba ji ba lié sous transport na pesa bango papa na kinda deka matane deka ba moi leki après aux hommes na TikTok pour assalir réputation na ngalobi ke azanga nga fini la spiritualité alobi nyoso nzambo azali kolo azomona pe na cimetière ye garçon avec azanga abetaki masasi likolo bagangele bayebisi oya kufi aza civil ni mwana soda pourquoi obeti masasi likolo alobi ono bolimbisa eleka ngako uta Cameroun materaki na nzela Brazza kotutana nga na aéroport a maya na Brazza 5 orphelins wasikale na ndako bobenga nga bolela yaya tomoni garçon mo babi kazanga nga na yo boyebi pasi o bana wana bayokaki le jour wana douleur o ba orphelin wana bayokaki donc petit papa bango bolela musi na cercueil botubie sous bambeli bopasoli boopere mbala ebele o bozongisi boyebi pasi o ba orphelin wana bayokaki pasi o ngamona yo bayokaki na se ya choc na ya pasi na nga soki ya mobali asambelaka ana mwasi na mwana ya mobali webike na bengaki soko banga nzambe nazwa pareil na nga na benga ya mobali alo yaya yo mtoyeleki ngai bato wana na sécurité pourquoi osala boye ya mbala yebisi ngai ote na yebi te pourquoi osala boye kosilika te nga muna onduka ye zaa bien kuna mo kutu botsa bino tu mais kosilika te leki na ngayoka ya mobali abike na bengaki parce que yende mutu leki na ya mwasi apesa kimbongo yende mutayelenga ba sécurité ya mobali ayebi parce que bela benga nga jour wana ko kutu suzu nakata bango mangala na se ya passe mo excusez-moi na se ya choc na lala te butu wana baleki na nga bo benga lundi na 8 kano na zongi ki papa nganga ngai emeki tozanganga nayebaki oza maître ya sécurité na pasi tout na zwa na vie na nga ba douleur tout souffrance tout le quand na vie na nga na simba kisi te kaka lelo ndina koluka yo pona simba kisi pona zwa nini olia omela ba whisky ba tembo ba gene na majour matanga na mbongo ya orpheline oyo soko ozalaki nganga poni basera matanga osalaki manger te osuma biloko olia maleo ya mama na ozalaki pembe na sali olia na mbongo na nga na sera matanga na soki olokwa grand frère balengelaki bino basera matanga pourquoi po bosa sécurité matanga papa na nga mais moi mbongo bapesi yo po osali réputation ya orpheline yo na vie na ye atikala koseka te azwi koseka kala mingi te mon frère na okangisa yo leta osala mosala na ye soki bakangi yo te mpo leta biki ndoki te mais yebango ma ya misu ya baorpheline oyo otangisi baorphelin oyo tuti pota mitema na bango loba nzambe azaka mpo na bino ngai yebi te ozanga nayimbi oza moto sécurité maya miso yo tangisi réputation oyo lingo bebisa un jour au futa ba likolo na se
mon pépé ça pour la bino et pour la biso pour on a mettre la sécurité non que aux angles mais aux yeux insister na ba life que dans un mois na yo la papa série vie va couper c'était série vie dans les années qui m'a bé à l'époque c'est une ça qui faisait le lali awa lobi kuna na simba qui c'était après quand le na yo buka yo kona simba nzamba lola mona batu boye bisangai kangai kangisa nganga soki awa makambo lokuta fa ko kangisa ye bandeko kozwa dossier ya kindoki umema ngona l'état ya facile foza na ba avocat ya makasi obozwa likambati na misa ba pandi balandeli yango bakangise oui je na funda ki na parquet ni mbenge ya matete je na funda ki ata kimi ata longwe Congo un jour papa dit merci akokangaka yo tokosambaka kaka soki na arate kosamba na yo pozo kima ata nzamba kosamba biso na ndenge ngana nabetaka sete nabetaka soki na koti na douche na nga longoli bilamba nalakelaka yo na bana na yo nayebisaka nzambe soni oyo olingi olatisa nga yo mpo kolata ngo na bana na yo na mwasi baorphelin oyo tuti motema na bango baorphelin oyo lelisi mba mibale baorphelin oyo osakani na kombo ya papa na bango yo mpe bana na yo bakomonaka bolamu te mbongo apesi mpo salir biso esila me na vi na yo avo kufa afusa motuni ya mabele papa omona moya te après sikoyo ndozalaka nganga bongo die merci ntango ozalaka nganga bando botama parce que obike ozokende na yo bandaki bomwana ntindo okomi oyo oza die merci nakinganga na yo ozalaka na de clients ngai mwana ya bato oyo nalia papa na mama na nga na fiancé ya bato oyo apesa o mabota moto azobala ilobi ke ote ayaka pesinga mabota o créer nini na mobala azolinga bala ye ngai mama na ntango akufaki nazalaki mwa moke wautinotisito ke ye te mama nanga kufa kala na yo lobi ke omomelenga no mama mpo nazwa succès mpo na ye napesi yo papa tonton die merci bato saka na bango mibale wana oyeba bango te papa na moto azalaki en vie liyo bakolobela ye te azalaki mobali makasi ayeba kobeta likofi mama na nga so azalaki en vie papa mo maki bango respect oyo maki bango respecté après sikoyo pasteur pe azuyo atiki o likola cher pasteur ayebi ki makambo garçon azoloba akosa mais pasteur azuyo atiki yo oloba ke yo zanganga opesa bato mabota okanga pe bato mabota na église wana ya na ba mama o basali ba 20 ans 10 ans 5 ans de mariage abotaka te akosiko aweki témoignage ke nganga lobi yende mutu apesa mabota akanga pe mabota so ba mama bazala babotaka te pasteur bako koluka yo to bako koluka nganga wana apesa bango mabota ubangi ata cher ya nzambe donc opesi nganga lokumu liboso bato ebele pasteur soko obulaki ke témoignage wana ekotombola lokumu ya nzambe papa na nga yeba ngo obambi nde kombo ya nzambe ofingisi kombo na yo papa osali erreur grave papa mais papa pasteur avec beaucoup de respect papa na likambo na te peut-être nganga wana ndayelaki papa peut-être nganga wana nde mutu aye koluka yo bapesa o témoignage oyebi na yo te papa ayebitika na yebiso amoni nzambe na yo osambelaka soki aza ya solo akofuta nganga wana mpo oyo tu alobi likolo ya cher eza ya lokuta kakatelanga songa oyo tu alobi likolo ya cher eya ya lokuta papa cher ya nzambe mpo osimbaki bible olobi ke oza nganga ya ngai na ya fiancé ya bato mwana bato papa bien merci okofutaka un jour
bana bazokola ti bana na obota wana baomona bolamu te moni soni oyo lingo pesa ngai bana no ata lelo tata lobi baomema soni koleka ya nga fois2 tamba kofuta bana na yo fois2 babisaka koza na bana ya mwasi koza na bana basi tumi baleboye wape na mwasi papa soni oyo ngona tisanga bana na yo bonzwango fois2 bapota oyo kende kotouche ya 5 orphelin wana baoleleke papa bango balie na kindoki yaya papa die merci okofuta nzambe alolaza na longwe wana mawe analonga papa mawe ya mukolo nga na yebaka ye muto mdoto partir de kambu na ye papa mawe ya mukolo nga bakobule penda papa azalaka mayele entelo bakobanga ye vraiment soki aka makambo ya politique makambo ya kabila makambo ya kamere makambo ya Patrick Mouya ya makambo ya Jean-Pierre Bemba avec autorité papa azalaka mayele papa na buna mona eka aye kote bangulu bosaka na komisalité parce que a fingi en gros a détaillé papa yoka réponse na ngai ba tiktokers batekela bana bino na basi na bino ba video RFT tokela bandako ya mutu moko te kutozwa mutu yakanda soki ndumba yo sala BBL yako sala eloko boy tobenga bato te tokela bato video RFT papa netinga bato kanati to babindi na yaki salité fi ya perruque ya orange na ya rose robe ya nzela engelaka robe ya $20 bato bayebindi na yaki fi ya kato après nzambe azwinga akomisinga égérie ya boutique monene aza na histoire mpona pesaka bato nga chancelvi chachador alakisaka bato koma ya koluka mbongo koma ya komosa libala alataka boye tefa alataka boye nasplikaka bato yoka mama ndako tu ye marie olata elamba oyo yoka jeune fille olata oyo na travaillaka pendant 24 heures sur 24 papa nga binanisa travail atikela bato vi de RFT alakisaka bato oyo naza nango papa moye opesinga pasi nakanaki papa mokolo lokwa yo ofinga bana mike ke bandako na biso bandako bapara na biso ezanga barido me natala émission na moko loba oyokaka soni te na vie ya bapara na yo nga natala ko papa olobake vie ya baparent na ndako baparent ya ndako na yo te oyokela yango soni te mais obosani otuna biso soki ndako ya para na biso ezanga rideau oui etinga nafandi na bakamp parce que kota mama na nga mingi alaki basoda ndako na nga yango ndako bapara na nga eza nango na rideau te soko oza muta mbongo ye biso ba rideau tokende kotia soki yo papa ozango nango te fanda na kopona omoni sikondo bambani mwana mokiso abeti mokolo tumesilaka noki te papa oyebela na potopoto bangulu baosakana papa okoti osakani mpe na miso okomi salite mbala moko nga azwi part na nga na yeso papa nga chacha tekelaka bafi ya tito tovi de rêve te nalazaka oyo naza nango yango nalakisaka tuko bino bata mayele oyo boyaka na tiktok nazalaka zone bino bofingaka nga zoba wana alobaka rouge bordeaux vert bordeaux ya mo na tiktok biso tu bazoba parce que nga na ye bata mayele esalaka de application twitter kuna oni LinkedIn nayebika de application wana ya manase esika bata mayele bakenda kotanga ba CV na bango basalaka makambo mayele ezalaka twitter na LinkedIn yamana se LinkedIn de application soza muta mayele ke na LinkedIn na twitter tika tiktok parce que awa biso tu zoba biso tu kolongola te bakisa te parce que ofinga nonga zoba yaya ofinga nga kizengi iyaka penda kanga bisaka na kanga compte na yo ke na twitter kende kuna tika aba so basaka na potopoto ebisa bato nga baleki na nga boza ba docteur bato minene parce que nga nzambe atalaki mona to nkasa malonga te il est très tout fait mpona sekisa mwana oyo
non ça la nini atali docteur cherche mingi simba te atali avocat cherche na mayele nini abi ok na simba moi wana apesa ita kusala ki mannequin alata bilamba azwa salaire yango ngani samba panzamba pambola ngana nzela ya ki mannequin na ngai azwa ka yolia me baleki na nga botanga lobby otabato minene to loko tabata TikTok ato bo classe ka bato ye pena leader na ye ngai numéro 1 na bango moi ça ministre kanisa na bato yaya qui ministre boyo pour le ko sala te ko sala te mais biso ba oyo to travailler ka boy matana talon loba teke lamba teka perruque teka oyo ozwa c'est-à-dire ngai grâce ya nzambe mafuta na mutu ona osimba na lobi na simbi na teki ona koluba e pa pe pesa meni ngai ezui yomia mais yuso ministre boyo mama ulungola kanga na rangi wana bato na bofanda ka bo classe ka bo déplacer ka nga bolongola kanga wana na ya TikTok usala makambo na nga nzamba mawaya alongoli nga na paka juma atienga koto yo peka nzamba ngo asuika wana te azwanga lisusu bato ngana bino totalaka na ba TV to lengela ka bango nzamba yaka azwinga amemanga na Nigeria asinisenga papier donc abena na zwa grâce ya nzambe bayaba kosa bino te talela nzambe na musala situ côté la ministre te côté la mobali te fada tozi la ministre pour magistrat membre aya ma chérie Lukambo qui église na tonga oye oteki vie epesa mena to bozana ba poto o fande la live tonga ti pourquoi o mataka ba la live o bike Lukambo mtozo azol bana live na o rapela bana live to kosa en ko ba abonné ko luka kombo na ko luka succès au monde pourquoi vous salir la réputation là pourquoi réseau mais après réseau ma vie réalité ça ma vie na biso juste bobala sous babala sous bobota ce qu'on doit bokenda poto bongo ba benga yo ba yebisa yo allo moni poto yo kenda balobi ke ubomaki papa na mama na poki poto webi ndenge sala webi passion yo yoka na bondela kanzambi ba pota ntema na biso to zoka bino na kono bozoka ngote zamba pesa bino wana apesa bino ba pota wana e comme la pe bino o yoka ba passion yo soto yoka tout c'est possible wakana na sera zamba futa fils de Dieu yana na zonga mon kiesima papa nanga sikala ko sundele no hôpital te ne bolu ba te na sundela ka no hôpital le bité sundela ke na hotel zo le bité sundela ke na lufu papa nanga sikala ko sundele no hotel te soki pona tonga na kisi papa nanga alenga kufatika obo mona ke toza ba mbongo bele na fika soki nzambe alobi ke okufa papa na nga toki tima na bopitele minene lokwa ngalema centenaire cinquantenaire diamant hôpital ba chinois na hôpital ka minene vraiment papa na nga saka kosundola ete doboye bango soza na mbongo ebele osomba liwa te saka kolamusaka ye bokunzi papa na nga uta ngola aya na sina pena mbongo bazue na ngola asike na lufu na mwasi na ye na petit sœur na ma na sinda mutu kengena kozwa ye na lufu ya na ye pa na nga na ndako alani de lobi aleki ngani masante na kenda braza na salaka 2 jours tse papa na nga na hôpital na batu ya sécurité na mwasi na ye na bandeko na ye bandeko na nga papa na nga fala ko sundola ite bosaka na kombo na boye biete famille webi passion ya mona ke malade ni fa pour nzambe ngai
papa nanga kufa pona ni poison ou bosala ki la live c'est les poison azaki mutambongo boina papa nanga kufa na masse ya cancer que ça se comme dans la masse ya cancer obika mais papa nanga fanda pendant 3 ans depuis na Angola sinda ngambo sekenda titina kenda ka Angola wana ena ne ko traiter na Angola boye bitete ekenda Angola 2 fois pour traiter papa nanga na moni ke simbite na tinda ka bayana bayozu bayana na papa nanga kufa na poison ni molobaka ko basundola ka ete papa nanga kufa na masse ya cancer na nanga kusa de comme histoire ko boye bete tout mopita ba live bosa ba live wana ya lukuta na nyonso wana na finga mutu te na kanda mutu te ça va dola mona bino orpheline la vie continue ceux qui parents n'ont pas fait pour l'embater le tikate mais que un jour nos naza non na komi o non lingate mais la zappe o nazalaki te bakosote ke nganga mobo ya zala kapisa rakisi ke kota mamu asukola opozo mbongo c'est faux ma chérie souda na iPhone 11 12 13 mama teka mo ke na zandu somba mapapa bano defisa suswata somba ba carton sardine na carton maki na ba spaghetti defisa ba veni na bino lanzana bakosa bino te ke o TikTok eza boy peut-être ngai zamba talaki pa longola nga mawane longi atalaki na ko longola mono mawana nzela nini asima bitamba peut-être nga ngi grâce yo pambo mana nzela ya TikTok chez peut-être yote peut-être nzamba ozela yo oki oteka ballon oki ne lufu oluka mbongo po ata lo boko fona wi matavi no échanger et mon sali vidéo et mon pour cambo ça katano na musala kende tinda makala soko okanga makala te tika ngata basaki tika mapa soko mo ko tika mapa te pour jeune fête yo kasoni soza mama abino za tata musali ngana yoza ya na to leki nao so mapa o pesa tike mo ka elombo soko beta libanga nzamba otalo boko soko fanzi ma chérie ozwate ofinga nga fia kisi ofinga nga ndoki po yebite ngala mukaka 8h eke musala zonga ka 17h ngala salaka andoyoka nyonso na salaka nzambe atikaka mungu nzambe ayokaka libondeli ya abetaka libondeli ya courage karate nzambe libondeli ya courage abeta ngo karate osalaka te oya nzambe fambola ni faut travailler bulunga banganga ona mbokote kina disoso nganga makasi bulunga na nganga ba pasteur ba nani bulunga osala o nga shasha la kisa binote osala raté atikala jamais osala vidéo ya ko tuke binoke linga en marié boto na mutu mwasi to mobali non o nga la kisi binote osala raté. On dit ya malamu to copier ya mabe to boaka ça le comme mabe ko doité zo ya malamu à passant promotion ya rentrée scolaire mais tout ça on depuis semaine passée avec nganga yaki araka katanga musisa mutu pona travailler te nganga o échouer ngango kosi nantaka na tsope nda boy na longoli yo nganga on vite ko bandela c'est en plus mettre nganga madame la promotion continue sur Pierce boutique bilamba bana et donc si on met la promotion puis ça les ba ya 24 ya météo promotion za il a peine bana plus batanga na bilamba ndako mama ya kazula mwana bilamba qualité ko si ba arrivage ya bana yo puis mama ya kazula bilamba na o ko si comme on na classe ni bilamba qualité robe bien ensemble bien toujours chez Pierce boutique. La vie continue ma chérie na 18 mon madame témoignage na bino petit photo même ça na répression TikTok bino to sala ki ba live bu finga ki
bosekaki nzambe alimbisa bino nzambe alimbisa bino naza atanda mutu te na ofinga mpe mutu te nolemona bino po bato na nga bazaka yanga bashador baza yanga bandeko na nga baka bandeko na nga eloko moko te yange bouge eloko moko te yange bibi peut-être osalaki bongo obebisela nga mosala na nga eza kaka nzambe amona bino akuta likambo na bino esukai oh nga nalela la mignonne botika nga nalela bekinda sala mignonne bongoli yango 0 lobe ezalaki na 10 50 oyo bongoli yango na 1 yango ozopesa posa kozongisa nga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te